Nanzela ya Bibilia, molongo ya malongi ezwami na Bibilia, ebongisami na Dr. Vernon McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible, ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banson. Balingami kati na nkolo mbote. Tozali se kokoba na buku na biso ya Timoteo wa yambo. Mokapwa misato, molongo ya mwambe kino zomi na mo toba. Mokapwa misato, molongo ya mwambe. Kolandana na bwanya ya bato ebele, pona likambo esalama malamu, ngai nde nasengeli kosala yango. Lisese oyo ezali mwa muke nkele, pamba te elingi koloba ete okoki penza komibatela kaka likolo ya moto moko te. Ezali kolekisa kasi elongo na moboko moko yabo solo. Toma Mpolo, oyo ayebaki lolenge ya moto, azalaki kolinga ete ba oyo bazalaki kolinga kosalela nkolo bazala ya kobendama likolo ya matongami. Asalaki na ino molongo moko ya ba makoki masengami pona bakambi ya lingomba, sikoyo ya kopesa oyo ya ba diakona. Nkombo pona ba diakona ezali komona na soki mbalakama to koleka na kati ya bondeko bwakala. Euti na elobeli moko oyo elimboli kosalela, kokokisa bamisala na ye, kotambwisa to kotosisa mobeko to kotinda bato batosa mibeko. Baroma mokapwa 13 molongo ya mine. Diakona azali moto oyo azali kotalatala, kasi pe motangi mbongo ya restaurant, mobombi mboko ya magazin, mosali ya cafeteria, to pe moyambi bato ya pepo. Yezu asalelaki maloba mibale tango alobaki, mwana wa moto ayaki pona komisalela te, kasi kosala ye moko pe kopesa bomoi na ye na lisiko pona ebele. Na yango, diakona azali moto oyo azali na mosala ya ba misusu. Esaleli ya mibale ya liloba diakona na kati ya bondeko bwasika, ezali kosunga pona kolakisa likabo moko ya molimo oyo ya kosala. Baroma 12 molongo ya sama. Tango ezali na eloko moko ya kosala na kati ya lingomba, bato misusu bazalaka tango nyonso ya kobongama pona komata likolo ya libulu. Namonaki bato ya lolenge wana pe nandimaki komipesa na bango. Ngai ezali te ete nazali koboya kobebisa maboko na ngai, kasi lokola tata na ngai azalaki koloba na ngai, mwana na ngai Izaki, ozali penza komitungisa te na misapi 10 na yo. Ya misato, diakona azali na etelemelo moko ya kondimama na kati ya lingomba. Liloba esalemi na lolenge oyo mbala mibale na kati ya bondeko bwasika. Awa pe na kati ya mokanda epai ya ba Filipo. Ba Filipo mokapwa yambo molongo ya yambo. Badiakona basengeli komikitisa liboso ya bampaka pe bazali kosunga bango pona nyonso oyo etali bamisala ya kosala ya lingomba. Bazali ba oyo bakokisaka mosala, kasi na libaku bakoki komikotisa na mosala ya molimo elongo na mokengeli to bakambi misusu. Bato oyo bazali na likabo ya molimo ya kosalela bamisusu bazali penza na nkombo ya diakona te, kasi ezali ya kolika ete ba oyo batiami na esika wana bazali na likabo. Polo azalaki diakona, mosali moko na lolenge na yango nyonso, kasi nkombo na ye ya solo ezalaki ntoma to apostolo. Luka ye oyo azali mokomi ya buku ya bikela to misala ya bantoma, azali koloba lisitwale ya
lingomba kobanda na ebandeli na yango na kitela pe na nsima alandaki apostolo Polo kino na boloko na Roma. Kasi ya kokamwa azali kosalela ata te liloba diakona, nzokande oyo ya mpaka ezongi mbala na mbala. Luka azali koloba ete batango misusu ezalaki na kobenda na kati ya bandimi Bayuda pe oyo babotamaki na Gresi. Na lisanga ya apostolo, bandimi ya lingomba baponaki bato sambo pona kosilisa mikakatano ya molongo ya mosala oyo ezalaki koumela kati na bango. Bato oyo bandimaki mosala ya diakona kasi batiaki bango te pe pona mosala moko songolo oyo eyebani na kati ya tango. Na eleko oyo makambo mazalaki lisusu kobongisama mbala moko. Pona kosunga Timoteo pe Tito pona oyo ya mibali to oyo ya basi oyo bazalaki na bonene oyo esengeli pona kosala mosala oyo, Polo asali molongo ya makoki na bango. Lokola pona bampaka oyo ezali ya motu ezali misala ebele oyo bakokokisa te pe oyo kutu ezali penza ya kolakisama te kasi ezaleli na bango. Nakobi sikoyo na kotanga na kati ya mokapo ya misato. Ezali ndenge moko na badiakona basengeli kotalisa botosi. Esengeli bazala mibali ya liloba. Timoteo wa yambo mokapo ya misato molongo wa mwambe. Diakona asengeli kopema botosi. Elingi koloba kozala na liseki te na etamboleli na ye nyonso. Liloba botosi emonani kaka awa na kati ya bondeko bwa sika. Mosisa na yango elimboli kosambela, kungumbamela. Moto moko ya liseki te azali na boyangeli pe azali kopesa nkembo monene ya ezaleli na ye. Ya mibale, diakona asengeli azala moto ya kolongo bana to oyo atosaka liloba na ye. Na elobeli penza, esengeli te azala na lolemo mibale. Elingi koloba azala na bokosi te. Diakona lokola mpaka esengeli azala sembo boyenge bene na kati ya maloba na ye. Esengeli te azala moto ya kubongola maloba na ye na mosala ya moto oyo azali koloba. Na nsima diakona esengeli te azala momeli masanga oyo amipesi na masanga te. Pe na suka diakona amibanza te na biloko ya mokili oyo. Ezali ya motuya po ete na eleko oyo azalaki na mokumba ya kokabola mbongo epai ya basi oyo bakufela mibali, ya bana bitike pe epai ya bato oyo bazali na bosenga. Yudasi azalaki mobombi mbongo ya apostolo 12. Amitikaki komekama. Na Yohane mokapa 12 molongo ya mine kino motoba, oyo ememaki ye na mabe makasi kowanga na molakisi na ye. Molongo ya libwa na kobi. Basengeli kobatela elongo na boyebi ya malamu ya bosembo oyo ezali komonisa kondima. Timoteo wa yambo mokapa misato molongo ya libwa. Solo oyo emonisami ya kondima ezali bondeko bwa sika. Na se ya boyangeli ya bondeko bwa kala, bosolo oyo ezalaki ya kobombama, kasi ezali sikoyo komonisama. Ezali na bosolo ebele ya siki koleka makomi na ye, Polo abengi libombami. Azali Kristo na nzoto ya bomoto. Botomboki liboso ya Nzambe, bomoko ya bandimi Bayuda pe Bayuda te. Lobiko kati na Yesu Kristo pe kolongolama ya lingomba. Babosolo oyo ezalaki na kati ya bamalakisi minene ya banganga Nzambe pe ya bandimi bayambo oyo bazalaki komela lokola mai. Ekomami ete bazalaki kokangama pona koyoka penza malakisi ya baapostolo.
na bikeke mokapo ya mibale molongo tuku mine na mibale. Badiakona basengeli kobatela solo elongo na boyebi ya malamu. Elingi koloba kotia na misala oyo bamikumisaka ete bandimaka pona bazala bakosi te, pe kozala na kimia elongo na bango moko. Na tembe te boyokaki koloba pona masumu sambo ya minene ezali moimi, ya nkanda, ya likunia, kolunda, bosomi, lolendo pe goigoi. Bosomi alobaki esalemaki lisusu te po ete ezalaki penza ya kopanzana koleka oyo wana na ndenge ete ezalaki na kati ya babizaleli na biso. Na ndakisa po na bilenge bokosi ezali libunga moko ya munene, kasi kobuka nyonso ezali penza likambo te longola kaka soki ezali bomoto. Molongo ya zomi kino zomi na mibale, nakobi na makomi. Esengeli pe ete badiakona batiama na ino momekamo. Pe na sima, soki tozali na eloko moko te ya kopamela bango, bakokokisa mosala na bango. Ezali ndenge moko pona badiakona ya basi. Basengeli kolakisa botosi. Bazali bato ya matongi te. Esengeli bazala balakisi na bango moko pe bazala bato ya kotiela motema na kati ya makambo nyonso. Esengeli badiakona bazala ba mibali ya sembo. Basalela malamu mikumba na bango epai ya bana na bango pe na libota na bango. Timoteo wa yambo mokapo ya misato molongo ya zomi kino zomi na mibale. Diakona azali na mosala moko te na kati ya lisanga lokola mpaka. Kasi bamasengami ya bizaleli malamu pe ya molimu bizali ndenge moko pona moko lokola pe pona mosusu. Pona oyo etali badiakona ya basi, esengeli bazala na liseki te. Ezali ndenge moko pona badiakona ya mibale. Ya mibale, makomi elobi penza ete esengeli bazala bato ya zabolo te. Elingi koloba ete basengeli kobalola lolemo na bango pe kotonga te. Ya misato, esengeli pe badiakona ya basi bazala balakisi na bango moko. Ezali yango pende esengami pona bampaka. Elobami penza, liloba elimboli ete akoki komipesa na masanga to vino te. Kasi basalelaki yango lokola bokokanisi pona koloba kozala ekenge, kozala na makanisi malamu. Na suka, badiakona ya basi basengeli kozala sembo na manso. Elingi koloba esengeli na biso kotalela bango. Molongo ya zomi na misato na kobi. Pamba te ba oyo bazali kokokisa malamu misala na bango bazwaka lolenge moko ya botosi pe ya lisungi moko ya monene na kati ya bondimi ya Kristo. Timoteo wa yambo mokapo ya misato molongo ya zomi na misato. Mbano mibale bizali kozela ba oyo bakosala malamu mosala na bango ya bodiakona. Ya liboso bakokumisama, bakosepela na botosi ya basusu pe bakotiama likolo makasi. Ezali lolendo te, pamba te bakoluka te kozwa etelemelo moko ya likolo liboso ya bandimi misusu ya lisanga, kasi yango epesameli bango banda ebandeli tokoki koloba po ete babongi na yango. Ezala ata ndenge nini, kozala na lokumu ezali malamu koleka kotiola, pe ya liboso po ete yango ezali kopesa nzela na bupusi ya bandimi kotambola na nzela ya malamu. Na kati ya ba milongo ebele ya makomi, elobami ete baye bazali kosalela Nzambe na komikitisa nyonso, bakotombwama na ye pe na lingomba. Ya mibale, baye bazali kosala malamu mikumba na bango, bakomona Nzambe kosala na mosala na bango. Kolendisama, bakozwa elikia moko ya monene na kati na ye, yango ekosunga bango kotambola lisusu na kondima.
molongo ya 14 kino 15 a nakobi. Atako nazalaki na elikia ya koyoka liboso, nakomeli yo manso oyo po ete soki nazalaki naino kowumisa oyebi nakozelaka ndenge nini tokoki komikamata na kati ya libota ya Nzambe, elingi koloba na lingomba ya Nzambe na bomoi. Timoteo wa yambo mokapo misato molongo ya 14 kino 15 a. Tango Polo alobi nakomeli yo ezali pona kopesa tina ya liboso oyo etindaki ye kokoma mokanda oyo. Pona yango po ete oyeba ndenge nini tokoki komikamata na kati ya libota ya Nzambe, ekoki komonana lokola moto ya likambo ya mokanda mingi azalaki kosalela bango makambo kaka ndenge moko oyo lisanga moko ya ba Kristu esengeli kotambola. Lokola ezalaki komonana tango nyonso polele na apostolo ete bozongi na ye na Efeso ekokaki koumela to pe kozala ya kobeba, akomaki mokanda oyo. Toyebi te soki Polo amekaki kozonga na Efeso liboso ya bokangami na ye ya mibale. Nzokande toyebi ete akomelaki Timoteo pe na Tito pene ya ngonga moko. Nzoka nde na oyo ya suka alobi mposa na ye ya kolekisa eleko ya malili na Nikopolis, engumba moko oyo ezwami na wesi ya Macedonia, epai wapi Polo azalaki. Nzoka nde Efeso ezalaki na esti. Apostolo alingaki ete Timoteo ayeba ndenge nini tosengeli kotambola na kati ya lingomba. Elobeli yeba elakisi te koyeba moko ya bongo, kasi boyebi moko ya mosala, makoki moko. Tosengeli kotambola ezali lolenge ya koloba ya lelo oyo ezali kolakisa mosala moko ya kokoba. Polo alobaki na mozindo, nakomeli yo po ete ozwa makasi oyo esengeli pona kokamba bandimi ya lingomba na lolenge oyo basengeli komema bomoi na bango ya mikolo miso na kati ya libota na Nzambe, elingi koloba na kati ya lingomba ya Nzambe na bomoi. Kobanda na nkitela ezali pene ya mbula mibale, Nzambe azali na libota moko. Liboso azalaki na yango te. Ngai nazali komona yango penza kitoko makasi. Pona bampaka ya lingomba ya Efeso, Polo alobi ete lingomba ezali ya Nzambe, po ete asombaki ye elongo na makila na ye moko. Bikela 12 molongo ya 12 mwambe. Tokomi na molongo ya 15 b. Nakobi lingomba oyo ezali likonzi moko oyo ezali kosakola bosolo esika moko epai wapi ezali penza kofandisama makasi. Timoteo wa yambo mokapa misato molongo ya 15 b. Kombo likonzi ezali komonana kaka awa na bondeko ya sika. Ezali kolakisa ba miboko likolo ya oyo nini ndako moko etongami. Eklesi ezali moboko iloko oyo ya bosolo. Kobongolama oyo ezali tango mosusu ya kosepelisa pona biso, kasi pona ba Efeso ezalaki kolobama mingi. Ya solo, na kati ya ngumba na bango, ezwamaki tempelo ya Diana, oyo ebengami pe lokola Artemise, oyo ezalaki moko ya makambo sambo ya kitoko pe ya kokamwa na tango ya kala. Nzokande ezalaki komemama na nzela ya makonzi nkama moko na 17 ya mabwe oyo misusu bizalaki ya kokembisama na ba mabanga ya kitoko pe oyo bizingami na wolo. Ndenge moko ba miboko ya tempelo ya Diane komipesa ba mangomba ya lokuta ya bapagano. Eklesia ezali kotatola bosolo ya Nzambe na mokili,
ezali mosala na ye pe tina ya kozala na ye. Solo oyo Polo azali kolobela ezali emoniseli ya Nzambe na kati ya makomi masantu kobakisa na kondima nyonso ya bo Kristo. Na lolenge na bango ya kobika, bandimi bazali ya kobengama na kosakola bosolo ya Nzambe molongo ya 19 na kubi pe na silisi. Tala oyo biso tozali koyeba elongo. Ezali kokanga tina ya libombami ya monene. Kristo oyo azali kosala eloko ya kondima na biso amonisamaki lokola moto ya mokili pe kolobama bosembo na nzela ya Molimo Mosantu. Amonanaki na baanzelu, asakolamaki na kati ya ba mboka, tondimaki ye na mokili mobimba, tombolamaki na kati ya nkembo. Timoteo ayambo mokapa misato molongo ya 19. Makomi masantu ezali na babuku tuku motoba na motoba. Na boye tokoki komituna eloko nini na babosolo nyonso oyo azali na yango, oyo eklezia esengelaki penza kosakola yango. Polo apesi biso awa eyano. Na kati ya bamilongo motoba oyo ya mike, oyo ezalaki kosala na tembete, doxologie moko pe hymne moko ya eklezia ya kala. Bakombo misusu bizali koyanolama mibale. Kozala moto ya Molimo Mosantu, baanzelu ya mboka, mokili ya nkembo. Pe lisusu, lokola ba bilobeli motoba bizali nyonso, elobeli ya misato ya tango se moko, pe ezali kosuka elongo na koyoka na moko pona ntoki moko. Polo abandi na koloba. Tozali kondima elongo. Elobeli oyo ezali kolakisa koloba eloko se moko. Pesaki baninga na lifalanse. Ezali monene libombami ya ezaleli ya kubanga Nzambe. Tosilaki na boye kokutana bongo na nkombo ya Ezebeia, elimbolami awa na nzela ya kokangama na Nzambe, pe oyo epesaki kombo Ezebe. Libombami ya ezaleli ya kobanga Nzambe ezali kolakisa na ngambo moko lisanga ya bandimi oyo batiaki kondima na bango na Yesu Kristo. Bazali na posa ya kobika na lolenge moko ya kobanga Nzambe na kotikala ya kokangama na Nzambe. Kristo oyo azali kosala eloko ya kondima na biso emonisamaki, elingi koloba komonisama, oyo ezali kondimisa kozala na ye ya banda kala. Tokomona ngo na Yohane mokapwa mwambe molongo ya 15. Bafilipo mokapwa 2 molongo ya motoba kino 100. Na ezaleli na ye ya Nzambe oyo amonanaka te, amilakisaki na kozwa nzoto moko ya mosuni, pe na kozwa likolo na ye ezalela ya makambo na bato. Ntoma Yohane akomi, liloba ezalaki Nzambe. Yohane mokapwa yambo molongo ya yambo. Oyo azali liloba akomi moto lelo, moto pe afandaki kati na biso. Yohane mokapwa yambo molongo ya 14. Nzambe oyo amonani na mosuni azalaki mobola. Amekamaki pe abwakaki kutu mai ya miso. Likolo ya mokili na ye pe motema mabe na ye ya komonana ya bashefu ya Bayuda, toyebaki ye te pe bayinaki ye, banyokolaki ye pe na suka babomaki ye. Ya mibale, Kristo asakolamaki sembo na nzela ya Molimo Mosantu. Ekomami mpo na ye ete azali Mosantu, asali penza likambo moko te, likama moko te, kolandana na lisumu nyonso, kokabwana na basumuki pe atombolamaki likolo makasi koleka likolo. Baebwei mokapwa sambo molongo ya 19. Molongo moko elobi,
asakolamaki mwana ya Nzambe elongo na bokondi tango Molimo Mosantu esekwisaki ye kati na bakufi. Baroma mokapo ya molongo wa misato. Ya misato, Yezu bamonaki ye pe bazalaki kotala ye na ba anjelu. Ya solo bazalaki wana tango nyonso ya mosala na ye kobanda mbotama na ye kino lisekwa na ye. Ya minei Yezu asakolamaki na ba mboka. Alobaki na bayekoli na ye. Ekomami ete Kristo akoniokwama ete akosekwisama kati na bakufi mokolo ya misato pe ete kobongola motema pona bolimbisi ya masumu ekoteyama na nkombo na ye na bamboka nyonso na kobanda na nzela ya Yerusalemu. Luka mokapa tukumba na mine molongwa tukumine na motoba kino tukumine na sambo. Pe bobele liboso ya bomati na ye alobaki na bayekoli na ye. Bokozala batatoli na ngai na Yerusalemu, na Yudea mobimba pe na Samaria, pe kino na suka ya mokili. Misala mokapwa ya molongwa mwambe. Ya mitano, Yezu andimamaki na mokili mobimba. Ya solo tozali komona lelo bandimi na mokili mobimba. Na suka a tombolamaki na nkembo. Na misala ya bantoma mokapa ya molongo ya libwa kino zomi. Molongo moko elobi ete azali kofanda na likolo na loboko ya mobali ya Nzambe ya likolo. Baibwei mokapo ya yambo molongo ya misato. Na likolo ya bokoti ya esika ya losambo moko ya kala bizalaki ya kokomama na likolo na bankombo. Tozali kotea. Na suka nyonso ebombamaki na se ya liere pe lisanga wana pe ebungaki. Nde ezali eloko ya eklesia oyo bazali kotea te sango malamu ya Yezu Kristo. Tala na bokuse maeto uti kolanda moko na lelo, tika ete nda bapambola baebanso bozaki libaku ya kolanda biso lelo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan Matgu ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Radio Lango la Jiji, Uvira RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa Tope 13, Okokipe Kozwabiso na Zela ya Singa Tope téléphone, plus Tukumi Bale na Mine, Tukumi Sato na Libwa, Tuku libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.